chakumpala ni mkomesa ndile kenye wewe muzandu kubanga itaka kato ajana baloba ni bawa Mana batula mani kwetu bamba ni kwetu kwa kushimini to ni balo kwamba ni kwetu ngwetu na shaba kwa manza na mtola kwetu na shaba kwa manza la afana utsola bepana biso zepana bisate sana nzala mezaka ka ipana biso bon mema nimula kwenda kana naenda ndikoluka mama nani yako ndo mama mindo wapona hivi fana kusae unapa kwa masasi na mama azwa kama moto bekala basolo akutaka sepele ndio kwa kushiminia elundo kangulo nyime mulila bosando kangwe kwa mama ndani sasa kwa baka Kuna moni ya kumola bake moya ngwe pesa basolo nyanga. Lobike. Lobike. Ngana lima beke na dikake. Moya za kabia zokota. Zokota. Basa beke. Oh zokota sana. Bodia ka juru wana melelo toni donina mbeke. Ndio sikuwa ile zokota nani nini? Boina kanda ilonga furasa. Kama kulia yana no kone dongezo normal. Ndio nakota kati na kota kwa kuna pesa. Bombo leo mtabako kwa la maana. Mama pula ngolomba bana tosamba bobo zabe kachaka ngolomba mingi zate biloko kasi balomba ba kutela moto pamba simama lewa kasi oyali na momoto ali na mushara kama lambela yo toluka kama lewa ngoma lamba toluka kaka
Pas tout. À part ça. Non, papa. C'est pas génial. Ah, c'est pas pour lui. Maman l'a maman mengo maman l'a ngomo elongi ma joli te zomo elongi yango ma ulingo te yango Ora ina posta ko solo na masa nani ka boto ka ujana phénomène ujana ngala baki ngabi na ko kele bo te sake ngava mana sola makambo oya nini ya ujana papa boni Ça va? Deni bana toka bola famba c'est comment ndeni Comment ça bien? Bah, petit nous allons coiffer. Ujana ils ont coiffé Nicolo yo. Et tiens moi calme na bateau, bateau esprit ça bien. Donc bah papa tout va se retrouver quoi na Ujana. Donc ça va. Ils ont bien. moi c'est donc des groupes ça appelle on la ko mukate baza kutika Bah papa va se retrouver parce que mon Ujana ayo wana pona tendresse aza nango. Ujana ayo wana pona esprit moko ya bien déjà que non. Ujana lingaka mugulu te bitumba te. Ujana aza wana pona pour récupérer oyo ba rejeter na bato. Ujana akoyana ye na ye ako récupérer babwaki papa moko pana babwaki papa moko Ujana récupérer ye maman négligé pronto maman négligé ye mais Ujana maîtriser ye pronto ça va il peut pas se retrouver c'est tout il faut que tu venir ba ujana ba tia papa kangi a serré mwana a récupérer a kangi a serré kasi Ujana a un esprit à récupération. Quand papa va boire qui est, comme des laissés, comme mawa, il y a un mois moko yoki mawa, non papa yo mawa, non, à récupérer dans le malheur, pronto. Asa rejeté, il a récupéré à battre soulager. Vaincre ou mourir, tout pour papa, rien que pour papa. Voilà. Non, il y a papa. Non, c'est papa gauche, droite. Papa, c'est papa. papa za na ave na ye ave sende zozanga. Alors tout le monde doit s'aider mais Ujana a récupéré pronto. Photo babwakati photo se retrouver. Oya mona kuna te awa amona na ye télévision ezali nango batila nyonso. On a papa. donc si je comprends bien si j'ai bien compris donc yoza pour ba ujana Oui. On a pour Ujana. Pas pour aider pays. Tu as vu na 200 francs Ujana zali. Tu as 200 francs na 200 francs Ujana zali. Bachaki Ujana on a pas 200 francs bachaki déjà na gouvernement bachaki bien na Ujana na gouvernement Ujana aboya. Tu as dit bien comme on Ujana a 200 francs. Ujana déjà gouvernement baïbaï Ujana kozala akwede bato donc akwede bato balisa pe koto bata baboyaki kaka yango wana kuna de baboyaki kokoma Ujana na se mpona mpesa matiki kaka ndenge wana il faut bacheke mais wana ba contre kaka on contre faut expliquer kaka yo c'est peut-être non eza faut mas expliquer ma mindono ma solange vous comprenez bien ma solange ma mindono mindoski le bana yoza pour ba ujana bapectiola babomela biso marché mpona bobima vraiment wa biso kosenga mobali mwa de soso bakoza beno Ujana so azwi ne 30 au début akenda tribunal kini bangalade bapectio babebisi biso marché bapecti moko bazotyamba yo mama na ndako onéglige papa oyebi biso ere oletabelaka kisi yo bibi oke prière mokolo akutana Ujana omase bakomobenge bebe papa kobola zoba mwana aza na minute mwana oyo mwana aza na minute mwana aza bebe donc voilà faut kobongisa so bapapa na bakobima libanda parce que bamama bazobongisa te nakozala pour yango te mais sauf que eza baréalité eza actuelle bana na mama na tendresse ka bango moko te bongo biso mpe tozozwa te babebe butu biso bamazembe Kangalonzo bazali Kangalonzo azali o babetela Kangalonzo bazo babebe butu bana kufa tikela mwa mbongo aluki butu ntango akozwa butu mama makambo mosu akomona kuna papa ayebi yango te butu ayebi mwana nazala tatouage soki namoni tatouage
nalengi papa azalaki akiyangi te mwana oyo aza na mondenge na beti akokoto pronto donc voilà mama partout on se retrouver gagnant biso sikoyo balipopo dépassé 40 ans automatiquement tu es lupopo parce que okobeta compétition moko na baujana okobetela basanga balende oui mais biso mais baveve nde bango nde nani voilà baveve bazwa comment ça fait tata pour ba bébé et aussi na mon maman mindondo chape na kuyeka et veve wana il faut sila omoni ozalaki na moninga kofete odipesa ofanda kolela ye eleka nango eleka pasi naza nango eza nanu biso baserisete nde banani bamazembe biso bata mazembe lupopo sanga balende babi tosalaki eloko te meme baujana me moyen te eloko bazoganye biso eloko bazoganye biso comprendre que naza lupopo comprendre que naza mwa lupopo bana wana bana bazomene jeu na ndenge nini komona ke ya bango ke rigole eza toujours bombe omoni ke rigole batie segmenté segme eza te mais bukanga lonzo atie segment babarage na se babarage ya inga esimbila ye eteye loso barage moko ekwei ekomi handicap eteyengami moko emati biso totala makasi na facebook mona facebook nde babomisaka mona moto abomisa boye kende na longola segment tina génie génération biso bakana secret mama inga nakana secret nga namukanga londo nanani te mazembe te nazao azolongwa na ujana nga deya nalongwa na malembe mpona kotalela deja ebandi kokita ndeni tokoyamba ye na kana moto azosaute kasi biso bamazembe balipoko basanga ujana yango moko kaka ujana yango moko yango tata mazokengiye atali koto meso balonga kengi atala balipopo soko olongoli segment ozanga maboko croiser les mains non mama maboko eza croiser les mains na biso bamazembe soko olongoli segment ifokeba quant à moi nga nakoloba te ezala mazembe ezala lipopo ezala bukanga lonzo moto to azose retrouver mais eza na parti moko ya bien te oyo ntango lelo leta abandi okanga baujana ekomi mabe mbila azwi yango kope na ye mbila mwana biso kana secret soda sikoyo mosala ndenge te nalingai nabenga ye aye alors na leri mbila amokanga lelo ujana toremarke mbila akomosala ndenge nini mbila azwi yango ekomi kope na ye ekomi so bakangi bato na 19h20 yaka yo uza ujana yaka lakisa nanu ulati sutete ateli bobo abandi kokamuna mbala moko ulati suteme yazokamuna ndeka batona mbila azwa mokopo omona mwasi ya bato me mbila abende na pembeni atomboli ji batie liboko na kata mbila mosala contrôle donc physique ye mona ndenge na koloko na moto na mokili aza na gante azotabitinaka bato ata azongi donc simona ekomi kope ya fo makambo kosala ebele na mboka na biso makambo kosala ebele ezali wana eza mosala te oyo bakoloba te bakangaka bango non
soki bana wana bazolia bien na bandako na bango chez les parents bazolata bien ozasi bakomema bayima baujana il y a quelque chose quelque part eza lelo moko esali ke bana wana bakoma bongo mais eza te ke mbila profite lelo parce qu'il y avait un garçon oyo alelaki na radio Top Congo aza kolela mpena komona ke mbila mpenda donc mbila akamati mwasi na ye komona osala visite sur place et comme donc j'ai à Mukanga, il a dit faux. On a beaucoup de choses à faire. Et là, pour ça, on a mal à l'unité. Donc, pour Nanga, on se retrouve, mais il a beaucoup de temps à Mukanga. On va faire Mukanga Lonzo au moins. Il y a Nitu du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman peut pas préparons pour le mariage ensemble sur ma mère et tout. Les lots, mais on a salué Maxi Bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi Bien-être est un abuso. Ils ont aider biso pour la santé na biso. Ils ont aider mingi papa. Ce que mon papa bela ka diabète, papa bela ka tension, ba maladie ndenge na surtout faiblesse sexuelle. Et là maman va couper la caméra ba bi ya monde bon c'est pas la bi oh. Comme on va la zone de Bonanga, il faut se trouver dans un lieu sacré, dans ce pays, pas ce pays là. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a limba. Papa a sous penza. Tout ça m'a répété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi Bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi Bien-être dernier, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi Bien-être pour la papa. Ce papa mais Maxi, oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, vous autres connaissez Malemba et vous aussi la papa comme un force. Comme un autre colombo. Puis qui va beaucoup nous autres et cause la danger avec quoi? Avec Maxi Bien-être.
riche comme Azui domestique, Gaï, on a la bouteille de balle. Aïe, on a une commande à l'immobilier, il a dit maman, moi, si naïo, il y a déjà un embo. Moi, si naïo, il y a un ndé, il y a un bandé, aïe, aux moussala. Donc, à place, à tout moussala, parce qu'on a un jour, banda. Banda, naïo, azui. Si vous avez la cuisine. Ali moi ça n'était mon bali aïe la pièce maman mon lamba oya to lamba yo ya ki manda na yo ya kala ki maboke mon bali se peli ba chance et mon abo la bien moi c'est ya mo voilà bon ça est-ce que vous n'avez pas beaucoup de tout moi ça pona kolia il me semble que ça n'a pas de moi si Anna va rôle belé à jouer à côté en présentation aussi la danse le pant en tout cas pour présenter moi c'est un comme problème moi c'est déjà pour présenter ça moi c'est un comme un problème il faut moi ça présentable tant de présenter na bato bazomona ke bazosepela na ye ko basolamba aussi ezalaka un na kati ya makambo mabolingo kaka bakokoka na mwasi aza kitoko bazomona aza kitoko me na bolingo aza te très colérique yo ndenge moti soda donc très colérique ne lelo tsolingo simbe na butu kariso yo inanga butu mbesini oh là là, ngala le déranger nga na le kala mutalamba ma be yo wala mama ngala la biloko la makaya bo lambia mon ndenge ni explique sona ko ba 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 lambia makaya ko ba zondi mateke balambia abala ka yeye ya explique sona ko yo lambia explique la makaya bo ndenge ni mama ko ndenge ni na dina tema kai busu na mai na tema kai mungu si kai yango kai na loli semso sama ni na ti ko sama mai usanya mundu kutoka na wewe yani mwa mai mai bisa mena sala yangu ok, c'est tomate en mouvement, c'est vert, c'est macaroni, c'est ail, c'est
ya mongi tobele Maman c'est quoi Comme on l'a mis, on est sur Balouba. Abraham. Na chili ba bengani abalama ti yango baluni na français Abraham abalama abomba abalama Yesu tangu agi na croix Yesu tangu agi kufanya croix albani nini Elia lama bisabati bya nyende lama bisabati na ngai bombi lama sabati na ngai yango sabati ya kroko Nunca vou me levar para aí. Não, ele aqui não. Omoni badama joyo. Abraham sama yamba banze. Ezali yango ezali yango bana ba umuti ba ito doke no tumba na bomo. Ya papa dia kama ebo. Mama merci. Bon, tomso na sali. Na tomso na sali yango. Azui na kuti. Ati ya poisson la kuti kupi. Aïe. La tangamu. Ba ona kuti wana ezaki na tinde le finde jina. Na tona kati na jiji. Nana noa, bomba la kamona nyoso. Après qu'on baigne en couleur suite. Papa merci maman. Au décor à sali Belong. Ndey. Dega na ko jo. Nani mwana ngene? Neno. Não. Olha o Namba kuliva. Wapi wangu? Ukitama tawa. So, kitama mapenda moja watu. Ngali ni mwana. Yaonde. Moi, parce que non le paraît pas ça mon père. Maman, ndenge toolio katika to fa kotika bango balia bato bazo poser bango sur ba question bato batazola na makambo oto bato bole foko bababa eza papa bakandaki bozolia bozosolo bozosolola ezalaki bango bandi kolia bozosolo soki okobetela karate bozolia bozolia na kosolola te bango wende lenge blo nani na peke bongo bandi ko mingi ko ba papa sibake ko to bengi ba feu biso ba célibataire endurci mon bambule pusani bakomi ko na mingi bana jeune pona yo baninga mo nkola na biso botuta na ba jeune kolo bazali ko ba nzamba na ke na jeune ti mwana bazo ko ta muso mona mo sana 50 ans zo mona zana 20 ans moi ça na 60 ans moi ça na 30 ans mais ndenge na kodisa est-ce que vous avez une idée on a ndenge balinga bana ndike yo poso bandi a hotel de vert ou bien et tout y est batté ma sala biso avec ça c'est pas wani ke ba biso basengela biso basengela ça doit bien être ma mokende lokoko
banga balende biso yetinga na bien que naza pe mpona bayaya na biso baza ba 50 ba 60 même oui baveuve wana bana mike oyo bango mo baboti na age abana na bango vraiment te wana kodeza mpona nga eza okosala bo oyo mwana obotani nete nombela age nanga mpona tika supe kobala age na ngai te obala ta mosusu 2 ans 3 ans akopi lisusu ngo susu atikali bazobanga yango nepesi eza mpona kobanga deuxième virage to soki nini to lolenge kaka te obala mike malamu par rapport a bapapa ya mikolo ya baage na bango mpona ngana nazokola mpe paa masasi amasasi namaki mpe mama moko asikilenga alobi karibi mpe mibali boye oleki 50 bazakose na tendresse okoma kaka yango mpe mama na mosusu bakangi motema te eki kozobanga moko mpo bana bezo ya tendresse sikoololini mpe tangi papa tendresse esilaka mingimingi na so baza korenouveler eloko te omoni eloko wana baza korenouveler te immeuble wana couleur nango esili déjà elongwe nango couleur atio na kati etoboki baza korenouveler te eza eloko moko elembisaka te esilisaka yango tendresse mais soki eloko baza kotia kotuli ya sika peinture ya sika baza kodebotele bien omona ke moto aza soki akei azobangabanga moto moto azobangabanga azoteke akomela na bulo te po azonga chéri we chéri ma femme ela donc azocontrôle mais parce que bamare bakomaka aire moko démodé c'est-à-dire ekomi papa alinga alia mai ya maboko nani miradi tala papa na mai ya maboko bakezo mai ya maboko bovani mama kedo ngosimbe papa nalanga moto na lembe donc yango na bien immeuble eza komi démodé eza peinture elongo de babio nyonso ekomi bouché mais or soki eza ke okekutana mpona ujana nde nalobi tendresse amwangilo ebele atangi yo nanu ele ye moko nanu otandike ye moko ujana ngo ndenge azawana donc azolengela yo c'est du nouveau yango moni mobali akweyaka na rapidement na kati ya maboka ujana ole de mama ndako po bamama ndako bebisi biloko mosuku esenge basaka osala susu te mama ojana ki tedi par exemple atali litoyi no ajuti coton ajuti coton autati matoyi na yo mbala moko atali litoyi asukoli nettoye litoyi voye donc alisikoyo asukoli yo litoyi na tige oyo mama akosala yango te eza di nouveau oyo bana négligence côté wana bamama bakoma na négligence yango esalaki soki na libanda namoni di nouveau bana moko na kosadapte na jeu ya moto ayaminga na libanda biso c'est pas ezalaka mabavie te eza renouvellement mama nakobazama eliane elo mosusu ezali string ebimi limbisa ngai eza di nouveau ebangi na déjà ça ebandi kone tata mo ake quelque part azotala ti oyo asombeli mwasi na ye 3 aye nango chéri na découvert eloko moko en tout cas yango oyo papa alinga kota na mode mama abwakisi mode papa osala nini abuzonga kote voilà eza na motu akomeka na commentaire ala biso asaka mama nitu nalinga tu apena mama nitu parce que c'est mon nom marital madame nitu c'est mon nom marital wana linga nabisoka mama nitu mobali atosaleli nini ngai naselaka mobali nanga nyonso mais atalaka kaka libanda papa sele epe na basi oyo basalaka nyonso botalaka kaka libanda papa wana bakoma moto abanda kolia oyotikali ozoposeka bakesene bapa mamilio ndo moto azolia mposo bato balia bakosola mama moni ya koloka mpe ezali ya koloka mpe ezali
wana na biango na tendance mibale ya base comme ya mibale eza na moto mosusu mpe osaleli bolamu ndenge nini me lokola azalaki ya koloka destine ke fo asalaki ebola kaka aosala kaka ata bokangi ye ndenge nini aosala kaka wana yadi epare ezoki mwasi to mobali osi tomoni yango mpe mwasi aza na motuka aza na nyonso me azomwana mosala osi tomona yango nga naza na moninga oyo makambo bauti kokanga ye donc aza na tout akendaka poto asongaka me oyo asali bato babi oyo koloka to koloka te ali donc mibali mpe sareve de même na bavie ata bazosaile nyonso me mpo aza na bezo ameka mpe ndunda kaka iko ameka kaka ndunda kaka mpo matembela ali yango tro makayabwa te tro mais ndunda ameka ndunda donc ya koloka mpe ezali mais moi je crois que solution nango ezalaka nango kaka so moto akoti en Jésus Christ solution nango ezalaka so moto akoti en Jésus Christ amonaka tout est vanité le vanité navanda boye mwasi nanga namuna osokola ye namuna obongisa ye me nakotalisa ye chéri solinga mikolo oyo modele moko lobela boye naka boye mpona mpe nami retrouve moni nanga mosusu aza na bezo mpe amona mwasi alaki mpe ménage chéri nasomelako ménage moko non, tinga na lingi boy po nazo garder yo na forme ya temps, na garder no selon temps. Donc tout monde a donc moi na Jésus Christ dialogue ezalaka et tu verras que son dialogue ils ont l'état bien. Encore merci na sepende bo disposer batala bino. Bo comprendre ngai maman Eliane na mutabati. Lenge vi na ngaya. Ana mkumo atumenga lopia. Mais elle propose la toujours tout le temps joyeux, tout ça, on a un problème de tête, on a problème à répondre à tout nous avons communiquer un problème au magasin. Moi je suis là pour vous communiquer la joie. Et ça c'est un problème dans l'iPhone, dans le kitamba, dans le moto, le diamant, problème. Le problème dans la maman il y a une la repas en Zambie, parce qu'il y a une solution. Le problème c'est que nous avons une solution dans la vraiment il faut travailler en Zambie. D'ailleurs on a négocié quand on a l'examen le problème dans la paix. Open a vendu pour 2 heures du matin pour Katanga. Mais pour que Katanga na sala nini atama baka bimande nzambe na talela nga kambo na ba problème ningo mnasa ba problème mais na tu na ngala za mutu ya esengo na tu na ngala za mutu ya esengo donc ya bobo mona ke eno surtout na zaka na ka joyeuse za ninge nzamba sala ba ba mo fere ninge na ngai ninge na o ninge na o na ko ba que soki obandi kolela na bato nyonso moto akopesa solution mpe aza te kutu nde bakokambo bakotonga yo komisambwisi yo moko mais je crois que soki bible ezosenga biso tozala na discrétion eza mpona koyebisa discrétion na bato maintenant koyebisaka nzambe ye moko posa na yo mpasi na yo eza nini totina kotia bible elobi oyo atie motema na moto aza na échec. C'est la Bible qui dit. Donc, ce qu'on me fait, c'est on doit échec, déception, injure des bandits, critique. Au bout de moi, ma solo. Toi, les gars, donc, comme si j'ai mon beau, au pied, solo, au pied, tu vas revivre comme ma histoire. Donc, discrétion. On entend les gars là pas ma cambo mais on a besoin de manga mais non on entend les gars maman la soir na moi to kabula na ya papa ok ndo kabula mais na la senga mama ipabotama na mboka azaka sense alobaka papa wemba star na sabotama botama mboka na emene ya kwa botama papa le tumba botama wapi bango sabotama wapi botaka na ina tata ba uti ya botama mama biso ke bibi na biso e o ata province ata botama na village sikoyo sala ma ko ya na phone
Mama Poli Luyanda Mboke, Mama Poli Luyanda. Luyanda. Zoke bandenge Mapole. Ngala sengi na mama zo ala mbeso kulu ya ngwangula. Ozo promettre ola mbeso ngwangula. Ola mbakulu ngwangula. Wana penda eza recette ya truvi na biso ntando. Wana ata bakonza mbuka ya minene ya bantandu. Babeta yango na mesa mena senge jete. Nakotanga kutu koko na nga moko. Ntiala lukisa. Balusaki vana basi bakenda me bandoko beto na message jete. Na senga pam. Bamwa ma batandu nakolamba. Na batos ba. OK, merci. Non, le banni d'idée parce que bon découvrir la roca am ko. Le bilo ko nyso na tia le la mbobo ne ba. En tout cas, merci pour aller toquer de carbonana na ebité, ma sur le sofa que ba na ebité. C'est ça. Maman aussi mchopi. Maman mchopi, c'est tout ça que ba. Non, pas de la thé, yango eza ya makila. Na oblige na ningisaka ngai nebisaka na bafani nyonso baotala biso émission eza ya ngai te biso toviole na biso kaka talaka tolobeli makambo ya ojana me na ojana te naaka na sucre nayebi ke bodécouvrir ngai na mbala nsima ya émission mosusu nayebi kokompagne na ngai bapapa na bamama na ngai baya na ngai ye na émission vraiment mpo bomituna yango ya lobi te nga mpe na maloba oloba oyo amela radio te melo na dose Rien à dire, sauf que l'émission, il y a maman, ils ont parmi des missions éducatives quand même, Tony Mango, parce que là, Azolo Bali Solo, elle est balle là. Parce que les balles, ils sont quand vous bien ou bien, aussi bien ou bien les belles. Donc voilà. Ndego Simba yo. Papa là. Bambo tebele papa là. Ndego za bulldozer. Kabinga ça. Donc tu as une très jolie femme, tu as une femme très intelligente, elle est sage. Il a le temps de bonheur, hein. Vraiment. Donc, papa, rien à dire, tu as une très bonne femme. Vive les autres, moi, je suis moi aussi. À l'obika, moi, cité. Moi, si, à madame. C'est lui qui trouve une bonne femme. Mais celui qui trouve une mauvaise femme. Malheur, oui. Donc, rien à dire. Cette émission est émission la mission. Nous avons une émission éducative. Et puis, il y a un moment qui est appoli, mais tout le monde a mis tout. Oh, il y a une qui est par hasard. Mais elle dit que toi, on a mis tout pour répondre sans. Donc voilà, rien à dire. Donc, on a reçu ça quand et le prochain Bosso. Kalaté, bon, on a besoin de tout quoi la chaîne, à part l'émission, tu la promettre à nous. Parce que tu dis que non, Moutou Azana Moutou à travers la bateau bazar tout. Donc voilà quoi, rien à dire. Maman, émission, maman Eliane, que Dieu te bénisse. Parce que là, tu as côté la carte na miso et que nous musika. Si quand kolo mona yo na nyonso so sala, to so mona tout abat. OK, musika nzambe beaucoup et bigala on va faire émission moi mke, il y a son quête émission pour ça. Oh. Hein? Il y a Eliane, émission. Émission toke na oli Ujano, bonjour Ujano. Oh Ujano, maman Ujano. Yo, taille ba Ujano. Oh Somboli. Ta Ujano à l'équipe. Balobaka. Sobomoni. Dame, une dame a tourné Sinzongo. Il y a un grand monsieur. Nase na ye mbinga zoro. Papa n'a salarié. Maman Bima. Maman Bima a sa l'émission. Donc, à la sponsor. Même pour la permission. Numéro 1. Pas permettre. N'a profité. Profiter. Oui, maman, il y a une minute qui vient à Zawa. On a fait la combattre. On a voulu baboula, nous avons passé à travers le bain. Donc, je suis ce que je suis grâce à mon mari. Voilà. Tout ce que moi j'ai posé, ça ne vient que de mon mari. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont tout le monde. Aussi, il faut que les gens Amen. Donc, mon mari, il est tout pour moi. Or, donc, je ne sais pas. Aïe, vieux bal. Il y a Léli. Aïe, il y a Léli. Dégola, moi, ça, Léli, la place d'ailleurs. Même à ta papa, papa bababoy. Comme ça.
tata mkalusaku aza mokongo nito signifie fort elaisi nzoto wana mokabi nito tata Dokolo quoi? Ya Nico quoi? wana lobi azali sponsor ya émission oyo mpona koautorize mama asala émission asimbaka bacomédien donc asala émission na ye tout à l'aise ozomona aza numéro 1 donc c'est une grâce déjà émission oyo ezosalema ya mpona bato base révolté bato base révolté na oyo nyonso ya mabe quand on te présente eloko ya mabe non révolte-toi loba non toka ngai fana koma modèle donc ngai fana koma la page totambola na monde moko to ya dollar toyebelaka kokala na 8000 francs lelo tokomona 163.5 donc tozomata kaka na taux du jour alors soki sikoyo na bandako osi tofuta na dollar na taux du jour donc soki sikoyo yo olingi ozala na monde na taux du jour te ewa na mboka na biso soki olingi politike te okota na politike na okota politike te okolinga mia te okolinga nzala te olinga obeta makolo te donc okota na politique eza monde ya politique voyez donc comme eza émission éducative eza koéduke biso nyonso tozwa part na kati ya émission oyo soutenir vraiment botika kozoba kisi neti wana kuna yokende kozwa kisi tika kozoba alongo kuna ngamona basombelinga bongo yozwi yo poni basomeli te alors okana nyongo baboyi kopesa ote babo kopesa nyongo basombelinga me yo babo bapimelo na nyongo kazo pusa basombelinga pona olo babia longo kuna souffrant mutamia kana mbele mutamia oliete mutamia nga somta tumolinga na daka direct somta aprovoke ngai adame te awa provoke ngai ngam na dame na ngai voyez vraiment quand tosala émission tosala ona kombo ya Yesu Kristo tosimbikisi te mama asala émission asimbikisi te po azwa jipe neti baninga azwa moto ya monene émission na biso todevelopaka un jour ezokende moke oyeba kaka ke tina tozwa kisi ya te kozwa kisi eza terrain glissant donc nde totravaillaka bo tokotravaille na nzambe nde tosalaka boye yango na ata tozwi mingi te la Bible dit contentez-vous de ce que vous avez tolie moke tokabwani na biso à la prochaine tokutani lisusu donc nzambe abatela bino abatela mpe biso tokutana mbala nsima na oyo ya kolinga kobenga na pesi 081 266 39 98 081 266 39 98 obengi po sunga tamie obengi po na okritike yo kaka si atula orepondaki na yo kaka makambo na yo me osalaka rien ti lelo nani obenganga te ti lelo me na poto ozovimba kaka me baancien na yo oyebaka te baza wapi tadi lelo na nzili miso ekufi etali yo te mafula komi koko de koko lelo etali yo te ti atula obosani base nazo insiste mpona biso kobosa na base te tika kovimba. Que Dieu vous bénisse. Bon, ngala ko l'exécution bo ça qui la mbote ça la bien mbote la ngeke de pa ya wala tuna boîte te moto adrisha motomètre ya ba adrisha ya moko to lokota la biso libanda kaka boye donc adrisha ya na ngai nazo pesa Thérèse Mukadi mbote na Ottawa mobile ya Ali ba moi c'est Ali Bavukayo Ali de moi ya ba dedans ya ba 4 minutes donc voilà na on peut se mbote maman Thérèse Mukadi na pesi mbote ebele minundo alidaka omili na mwana nga chanson ndenga ma fille maman t'aime beaucoup je t'aime Léonie Johnson ma copine Léonie Johnson na mobile na ya mungala solo Simon bango nyoso Joseph Ati je t'aime en anglais. I love you en anglais bien ba anglais bien. Kamo ya motomètre il faut préciser bien motomètre à moto oyo aya dans les néants aya na biso to lokota. C'est quelqu'un qui sponsorise des artistes notre tabatou na ndeng na bonne foi na hier
tokobosanaka te tololala tokokanisa moto maître aza na mwasi mama Yvette tobosala te mama nalingako mingi batela foyer na yo on est ensemble donc bacontacte nga babenga na 00243 99 99 14 980 wana ozwa mindoski tosoloni emeka bibia émission fo ezalaka Eliane ezalaka bato basabone baafe monzula bokota na bémission éducatif angoli olekotalaka baémission ya biso émission éducatif moto apesa émission aza mwasa libala aza femme mariée elle est responsable donc rien à dire vrai boulot tongo topesa mbote na biso na bato baolanda biso yanga te babwaki eza ya makila ya kati ya nzoto babi naa na vene na ngai napesi mbote na ngai na papa na ngai Willy Ungenda na Paris papa yo yebika masolo maestro mayembo na Canada motema ya Yuyu Manzambe babi motometre ya yo abwana adisha motometre motema ya mama ya biso Yvette oyo aboyi mpenza motometre asa mokili napesi nimero na wana bato nyonso baza na posa na nga 089 98 95 542 mwa tosola na WhatsApp tokos mpona kosukisa nakopesa nao d'abord conseil ya suka na bavevi ya baage oyo yanga mazembe po biso bamazembe wi ya age yanga mazembe po kiveve jango esila nango kala te eumeli mpe en tout cas bozalaka na maîtrise bazala na maîtrise komeka te osa vagabondage sexuel olongwe de mari en mari eza mabe obebisa nzoto okuta mpe na maladie libele esila yango te esila yango te obela kolia kokanga motema opemi nzambe apesi oyo mosusu bamama oyo babutanga lonzo 50 60 65 oyo bazobima na bapetit garçon bamama ya biso conseil totika eza malamu bana wana bino moko boboti bango nsima lobi nango kokomisi bango mibali na bino vraiment po bopangola bango to boloka bango tosuma bandeko na biso wana baza bana totika bango toluka mibali ya age na biso mpona kosukisa nazopesa mbote na bafani nyonso ya biso baninga ya biso nyonso oyo baza libanda mboka na bandi liboso na bapapa nanga mibale mpo batikali kaka bango mibale bapapa Ken Luyeye na Paris, moi Noye Rose Luyeye, mbote bele na maman Marianne. Roger Luyeye, moi Noye Rose Luyeye, mbote na maman Pauline. Na pesi mbote na papa kuluto bana asilika ki na be mission na sali o na critiquer nga ko critiquer binote. Eza musala na nga na sala. Na pesi mbote Nestor Kebano, papa ya grand joueur. Mbote Kebano. Mbote bele na maman Brigitte. Ma Brigitte, où est-ce nga super comité? Maman comité. Bongo ba téléspectateur émission oyo nous tolanda émission oyo ya mamedia. En tout cas, boza pakate soki ekoti kofinaka toujours émission oyo yango eza koécouter. Bongo nga na promettre bino na olembe ya bino pondu ya ngwangula. Oye batangu boye basoko ya nini eza kotiango nini na kati ya ngwangula kitoko wapi surprise le babna motometre ya adrisha biskof ya munene tali kofi ya ngabu tuke ya munene bote ya malai akangango kandi nefsa sike penis au plaisir. Bye bye.